Bonjour, 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 Bandeko Nangai. Bonjour, bonsoir partout. Vous êtes dans ce monde de vivants, Bandeko. Bon, moi, une photo, on a tiré le nabino. Et puis, singama, idée na sala moi, vidéo moko boye, ba vidéo auto bengaka entre nous. Émission na bengaka entre nous, conseil du jour. Nangina pesa Bandeko Nanga, o ba onyoso, ba kolandangai, à travers vidéo oyo. Voilà, bon, moi, ni azali président d'Amérique Trump. Il y a 30 ans, azala qui conseiller à Mohamed Ali, mais aujourd'hui, il y a président de la République, c'est-à-dire, et là, il a partagé en et là, je crois bien que bomoni vidéo oyo, bomoni photo oyo, et tamboli na ba WhatsApp na biso nyoso. Alors, on va aller et puis singa idée na partager na bino quelque chose oyo to bengaka entre nous émission na bengaka entre nous ya ko pesa un peu de conseil ya ko solo la kaka ya conseil du jour voilà Trump azala qui conseiller financier ya papa oyo ya boxeur oyo lelo Trump azali président de la République bebilo kwa boye totinde la nakayango kaka te po bomo na photo c'est félicité mais il faut epesa yo moi réflexion ngale batinde linga yango peut-être mto atinde linga yango ayeba iteke epesa nga réflexion mais epesa nga réflexion alors réflexion nanga na zolinga na partager na bino bandeko nanga o bolandaka biso na YouTube parce que conseil ezalaka bien et édifier kabatu epesa kabatu peut-être kolamuka na eloko muto ala laki muto oya uti azalaki conseiller ya boxeur lelo comme président de la République. Pourquoi? Parce qu'il y a une dynamique dans Katinaye, il y a une évolution. Muto soki azako évoluer te ezalara passe. Il faut que lukaka otali hier nazalaki boye lobby il faut nazala ndenge nini. Lelo nazaboye lobby nazalaki boye lelo nazaboye lobby na faut nazala ndenge nini. Le ba réflexion on ndeti ndaka muto azako avancer muto azali ko évoluer muto azali obengi moni ba bengi une personne dynamique. Donc, azamuto oyo azali ko évoluer azoluka a changer. Et surtout biso bato problème na biso ya makasi ezalaka nini évolution na biso ezalaka nini omona obotami okoli même nature ete ya kabiso mingi omona mwana botami après quelques mois omoni mwana komi kongoloma komolo ba papa mama et puis omona mwana bandi ko meka ko bwaka likolo abandi ko tambola abandi okende classe akomi mukolo akomi lokola biso ba oyo. Alors c'est que nature yango moko ete ya kabiso même plante na yo ozui moi eloko no ozui moi plante no tie na ndako mona plante wana azobimisa bambuma bandi ko bota mbuma bimisi fleur. Pourquoi? Parce que évolution nature yango moko ete ya kabiso photo ete inga eloko moko na ngina partager na bino il faut to mekato évoluer congolais to mekato évoluer. Moi je ne parle pas avec tout le monde nazoloba na bato o bazo yokanga nazoloba na muto nyoso za concerné te mais conseil ba boaka ko baloba ka babwaka ka libanga na molili o ya kosala c'est que ye muto ezuye. Donc nga nazo boaka nanga conseil nanga na kati ya communauté nanga oya komona ke ezo ekosunga ye azui par na ye oya moni ke ya na ye bi yango déjà tiki na ye ozo obligé te ke il faut ça ba commentaire ko finga bato. Pourquoi? Parce que nga na yebi yo te na tindeli yo pe message nanga te nga na boaki nanga message nanga na YouTube. Si tu vois que c'est pas intéressant pour toi, alors tiki o zappé que o sala ba commentaire n'importe quoi. Moi je suis en train de parler na bato ba yo kanga. Voilà. Merci Bandeko. Donc, évolution, ezali ko évoluer ya mutu de 0 à héros, ezalaka volonté nam. Eza volonté. Et puis, ezalaka komi ye basini ya responsabilité pe. Lobi naza mutu na botami na koli na komi na age, naza lelo awa, lobi na kozala wapi. Lobi okuna nazalaki kuna lelo naza awa, lobi na kozala wapi. Eloko etinda kabatu baza ko évoluer yango wana. Mais ce qui est tikalika na mbasese na yo wana na niveau no wana ozali na ngo wana moyo o avancer zate do yo niveau na ezala kaka osala no ba vidéo te osala ni même ozaka so muto bwaki vidéo na internet obandi ko finga oye ko commenter ka po finga osali sa ba nini ebele ba benga ngo nini ba ski bobilo kwa nini bobenga ka wana ba compte belé kaka po okotaka ofinga ka bato loko to bando finga mutu wana oyebiete bokutana te. Oli oluka o évoluer ne loko no moko boye. Oluka o sale loko mais tu prends ton temps o bana ko commenter ba injure na kati ya vidéo muninga salaki. E kotinda o évoluer te parce que ozo sala eloko te pona yo moko. Lero fingi mutu wana mais mutu wana si abwaki vidéo na internet. Ma finga na yo wana YouTube azo kontele ye ke bataliye.
fin du mois mutu wana aza na mbongo wana oko sunga peut-être a continuer betidi na ye mbongo wana oko sunga peut-être a fongola je ne sais pas boutique na ye na Congo mbongo wana ko tinde peut-être aller sa bana na ye bana ba avancer ba kende ba avancer na ba classe mbongo wana ko tinde peut-être a foutre ba na ba école privée bana baza ko avancer. Tout ça c'est l'avancement de la personne où tu es tenté d'injurier na vidéo à sali. Voilà. Donc évolution na biso et dépendra kana biso moko. Évolution ya mutu et dépendra kana mutu wana. Soki olingi o évolue ezaka kayo moko. Omitali olobi non je dois avancer. Le papa oyo Trump au besoin mona président ya Amérique azalaki conseiller financier ya boxeur mais azalaki na ba dynamique na moko e bande ko pousser aza ba réflexion bande ko pousser que na avancer na sala boy na avancer na kende boy pona koma quelque part. Mais mingi biso to tikalaka toza to stand by donc otelemi place moko boy ozomo ndirof okomi. Or na vie ba bunda kaka ba lukaka ko avancer bande ko nangai. Et loko inspiré nga pona na bino, il faut chercher toujours à avancer, il faut chercher toujours à faire quelque chose. Entre nous entre nous ya ça c'était le conseil du jour. Entre nous ya biso nazo sala leza pour na baninga basi. Parce que pour le moment na internet il y a communauté, YouTube il y a communauté, il y a ba crash ezoleka ba injure ezoleka ba ko soit na ba discussion et beleza pour le moment na kati ya YouTube a communauté zali entre les femmes. Donc entre nous les femmes na lingina loba à partir kaka ya vidéo omoni mibali bazota la biso tozo sili sa valeur na biso moko. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas avancer. Totele mi place moko boye o ya sali vidéo a fingi yo lobby faut sala tout ozongisa. Mais ce qui ozongisi te eko longola yo ni elo côté eko baxelo ni elo côté, essaye d'avancer. Tika mutu azo finga toi tu essaies d'avancer. Siko to fanda kaka wana mutu afingi yo il faut zongisa. Mutu afingi do tomi sali biso moko basi ridicule. Pour na makambo na mona ngo penza pa mi bana mibali te kaka biso bana basi. C'est tout pour les des 3 ans oyo ya YouTube na biso ya communauté. Izaka ba injire ba ko fingana ba mama ko nini. Et puis la majorité c'est nous les femmes, en tout cas entre nous les femmes. Toza commis ça la ridicule et puis et aussi ça biso valeur na biso ya bomwasi. O leto fan de la biloko ana ya oya fingi oya zongisi oya fingi oya zongisi. To lukato avancer. To luka vraiment to avancer so sala lelo komoko bozo avancer muto afingi o afinga ki olobi yo répondre lelo monte ke ozongi sima ozongi si journée no moko sima. Or il faut avancer, il faut aller parce que journée il y a lelo oyo, il y a lelo le 14 dimanche le 14 juillet 2019 et ko songa isu na vie na ngati. Alors je dois faire tout pour avancer pour aller de l'avant. Mais ce que zo vanda ko zongela ko répondre ka bato ba finga ki olobi ozo mona te ko zo zonga sima. Donc mes amis, photo on doit avancer, on doit aller de l'avant. Hein? Surtout les filles à l'internet, filles à internet, basi. To mekato, to changer, to avancer. Par exemple, aux chroniqueuses au outil Afrique, au outil Congo. Oye na poto. Lero oye na poto awa, ozo continue ko sala même eloko bande ko sala na Congo. On monite que ozo avancer ti. Oza journaliste, oza la kaba émission, oza chroniqueur. Donc to benga bangon ba tu internet. Oza chroniqueuse. Oza la ba émission na yo. O komi na poto, il faut oluka o s'adapter na ndenge ba YouTube ya ba mboka wano ye salaka. Parce que moi j'entre souvent na ba YouTube ya mboka na biso ya Allemagne en place na vandaka na kotaka vraiment mingi pour na tala ndenge ni bango ba salaka ba vidéo. Nami tu basala ndenge nini pourquoi ya biso ezo tambola boye pourquoi ya biso pokuna oya balma soki okoti okuta kaka bazola kisa ndenge ko sala repa mbangu ndenge okyo lamba mbangu ndenge okyo lata ndenge okyo sala maquillage to ko pesa conseil loko nini muto okyo sala po kende kotika bana na école mbangu oli elwa ezwa yo temps ba maquillage ya mbangu po kende kotika bana na école to babilo kwa bongo. Mais communauté et abisso surtout les 2 dernières années oyo et ça ka soki okoti okutaka ba inji ou ba musicien bazo finga na bango to ba chronique bazo finga na bango. Moi je me pose parfois des questions, on n'avance pas. Nazo se poser question na bolimbisanga, je me pose la question pourquoi nous on n'avance pas. Tozo avancer il faut qu'on avance dans la vie parce que vie oyo zala ki nango lobby ezande ozana ngo leloté.
peut-être taille obande ozaki taille S lelo zesuna taille ST peut-être ozaki na suki ya mwindo ekomi ko misusu ekomi ko koma pembe donc eza eloko moko natiri yango moko ezote ya biso on doit avancer en tout cas conseil naza nango pona entre nous entre les filles les femmes vraiment tomizong c'est la valeur na biso parce que mutu moko ko respecter yo soki yo moko za ko se respecter ti mutu moko te ko respecter yo soki yo moko zo se faire respecter ti et puis respect à mutu bandakana na ba comportement na ye na YouTube ndenge to travail ka boye mutu ko yeba comportement na te mais à partir ya ba dire na yo à partir ya maloba no mutu ko yeba ke celui-là ou celui-ci azanaye na malobane au concentré qu'il y a une responsabilité na biloko azoloba donc c'est une responsable à partir même ya voix à partir même ya rythme ya voix na yo batu ba comprendre que oyo azali responsable oyo aza alobaka ba bêtise. Alors on doit faire tout pour changer pour avancer au tin Afrique bande konanga ya basi surtout po binonde bozali na ba actualité bozo fingana na YouTube. Oh, ti Afrique, oh, na poto. Franchement, pour mutu, toyebi ke mutu azalaka. C'est un homme animal, oyo, a variaka par rapport ya milieu oyo avandi. Denge to tanga na ba classe. Un homme, une personne, c'est un animal intelligent, oyo, a variaka par rapport ya milieu avandi. Et parfois, on a tala ba vidéo na bino. Franchement, je me demande, ceux qui vivent na Congo, to boza déjà na poto. Parce que, comme se dit la vérité, Congo na Europe, ils ont des choses différentes. Europe kakate, hein, to lo bana miklia ya mindele, miklia poto. Ils ont ndenge mon côté. Bah tu vas se comporter quand ndenge mon côté. Pourquoi? Parce que tout ça d'abord une culture différente. La culture, bah culture na biso différente. Et puis climat oyo tinda pe mutu moi douceur moko boy kotaka parce que malili banini. Moi, j'avais fait, c'est pas 6 à 8 ans, na kenda Afrique depuis na poto, le na yaki ko kende. Et je vous dis pardon, le na yaki ko kende, tout le monde savait qu'il y a un vanda kawana te. Même ta façon de parler, bah, pa na wabino, asala kawate, hein. Parce que tu as adapté quelque chose, au forcé kutute me koti na kati na yo. Mais, bande konanga, bino bo uti na Afrique, bo ye ko luka awa. Mais, bo lingi bo continue na musala na bino ya ki journalisme. Pourquoi ba insulte, pourquoi ba injure, pourquoi ba nini? Essayez de changer, essayez d'avancer. Bo luka bo avancer, bo sala eloko moko oyo, et kozala bien pour na avenir na bino. Parce que ba vidéo to tiaka na YouTube, demain ou après demain, ba kozong selo yango, ba no ba otala, ba otandenge zo finga. Et ça bien te. To mekato a changer, to s'adapter quand même na ba milliers auto vandi. Yo en France, franchement, moi j'ai l'impression, parfois je me demande que France est vraiment, est-ce qu'ils ont la quartier moko ya Congo, to ils ont la kaka na poto. Hein? Parce que yo en Europe quand même, il faut adapter ma manière moko boy. Même ta façon de parler, même ta façon de te comporter. Mais au moins muto azo lo ba pe na ba émission na asali inane awa. Mais dès que afongoli munokone ka azo loba, ozo sentir que changement mon côté ekota na bomo inaye azaka kandenge azala kikuna or la dynamique eza eloko moko da biso to avancer donc oyo zala ki nango lobby oyebi ke ekosunganga pona avancer lobby ozako ya parce que lobby na baby saki place boye lelo na zu décision que lobby kuna na baby sati lobby na sala ki mabe lelo o na reconnaître mabe na nga na sala ki ona po lobby o ezali ko ya na changer na zala mutu mususu mais bino même comportement na bino wana ya Kinshasa ba chroniqueuse na ba chroniqueur surtout les chroniqueuses ba comportement na bino bo uta nango na Kinshasa o boye nango awa na poto ya kofinga na ba mama ko loba n'importe quoi boye nango ti na poto et puis tozo mona kutu changement même pas mukeke bo komi quand même na mboka oyo bato baza quand même civilisé. Bon changer même façon ya kosala. Bon changer ta façon ya kosala, bon changer façon ya kosala ba vidéo na bino. Bon sala ba vidéo moko okiko indike. Tout ki muto afingi wake o répondre te sala oni. Muto afingi wake o répondre no te, o zappe yango. E ko sala oni au contraire, par le bakutu silence za ka réponse moko ya bien parce que muto ayebi idée na yo te. Et puis epesa ka muto valeur. Muto afingi o répondre te o sala no vidéo no normal. Le lendemain, au moment que on tiki une équation, on y battre position mais ceux qui répondre, ayebi déjà aux ana katinayo et puis ayebi déjà faiblesse non à partir de la faiblesse non que ça la paix vidéo sur le lendemain. Donc toi essayer de changer quand même. Na koloba na bo bazana Kinshasa te poto yebi Congo ndenge tambolaka
yuku mete batu nyonso bazalaka mitu likolo mais awa quand même beaucoup mina ba mboko yo ba ordre ezali ba se respectaka oza quand même ata kotala quand même pas ba voisin au monde quand même batu baza trop baza ba comportement mususu ba solo la kanenge mususu baza na façon ya ba moni ba utilisaka on peut quand même s'encaparer de ça quand même. Bozo ata eloko ya malamu ya place bovandi do boye kana ba injib na bino wana ya Afrique boye nango ka awa pe na poto bo continue ka kofinga. Donc une différence ya bato ba fanda kana poto na différence bato liboso to bande ko remarquer ngo différence ya ba journaliste ba fanda na kana poto na bo ba fanda kana Afrique komi ka ndenge moko kofinga boye bozui mafinga na bino wana ya kini boye nango bozo continue pe ka kofinga. Donc bozo yeba ko changer na milieu bovandi te. Mutu a changé par rapport à milieu avandi, mais on a comprendre l'autre. Et comme parfois quand on a comment na moyen ko côté ça ce que au côté kana YouTube au côté kuna ba injiri ba jeton ba bilo nini ko fingana ko zong cela na mabe ko fingana pourquoi ça? Et comment aussi ça quand on a posé à kokota kotala liboso zala ki okuta mwa information ya bien mwa nini komi okota na politique okuta mafinga okoti na nini okuta mafinga okoti na ba divers na biso sala ka ezongo la biso ba stress okuta ka mafinga. Essayons de changer mes amis, tout changer quand même. Yo balobaka on vit à Rome comme les Romains okomi place okuti batu ba jouaka lokolo jouer lokola wana sinon okotika la mutu asuka sinon okoza les derniers. Donc, ce que vous avez na place, vous avez na gauche. Essayez obina na gauche wana. Okomi na mboka lokolo ya poto. Okuta batu nyoso bakenda ka misala, batu nyoso basala ka ba formation. Donc, luka s'intégrer kota sala ba formation na yo. Après ba formation banda ko sala musala na yo soko linga ki journaliste banda ko sala ngo sikoyo na ndenge ya ki professionnel. Mais kaka boye vraiment to fandi kaka tozo sala quand même buzoba o tozaki nango na Congo. Donc développer mes athées qui dynamique ezana katia babiloko tozo sala te tozo tourner en rond mes amis. Tozo tourner en rond. To bosana eloko moko te ke bana na biso bano babota mi awa na poto bakota kana YouTube na biso parce que bazana affection wana à partir ya makila ya biso batuto bota bango. Bana na bakota kana YouTube na biso mais le bazokota kuna bazokendo kuta buzoba omoni ke respect penze ko zalate obiso ke bamboka ba papa na ba mama ezala ka boye nango mona bana ebele ozo bise boke de vacances na Congo boy parce que azomona ndenge bato bazo se comporter parce que comportement mutu tinda ka ba respecter mutu ngana lo baka ngona ba video na nganyo so lenga na ya na mboko to bando sala bakuru ya allemand bato ba utina ba pays ebele je me souviens ba chinois bazala ki batu asuka biso kutu bando respecter biso ndam pour les ba chinois mona kakuna ba respecta ka droit de l'homme te ba respecta boy na boy mais ba chinois ils ont tout fait pour que batu ba monde ati ba comment respecter ba chinois so que na ambassade na biso ya na ambassade chinoise ya ambura okuta mulongo minde ba allemand bazokende bazolinga bakende Chine pona bakende ko lukeloko ni ba ko investir kuna tout ça pourquoi parce que sali ba démonter monde entier que baza capable. Attendez que bato bako eza ba maki ba chinois eza boye na boye mais il faut ton dimango ba prouver monde entier que baza capable. Lelo mutu moko alobaka esusu mabia ba chinois te ndenge ezala ki liboso baza première ya monde économiquement par là. Pourquoi? Parce qu'ils ont bossé, ils ont essayé de changer. Donc kiko luka ke mbatu ba respecter biso soki biso moko na maloba na biso na babiloko to sala ka toza ko se faire respecter te mutu ko respecter biso mutu respecter mboka na biso azate. On doit d'abord se faire respecter. Yo moko na avant olinga batu ba respecter yo moko na no se faire respecter. Na maloba na yo na babiloko salaka na ba activité salaka et reflecter kibo moto na yo. Après sikoyo nde siko eta batu siko bakoya siko ko respecter yo mais yo moko na no se faire respecter. Et ça très important bandeko. Hein? Photo on a la kisaki bino ya Trump auti azalaki comment on appelle ça? Azalaki conseiller financier, il y a boxer ya muneno boyebi melelo, asa président de la République parce que il avait cette volonté d'avancer, d'évoluer. Pour évolution, muto ko yako peso yango te. Okoki ko ganga fachi soki fachi aso sala boyeteni bandana no na yo moko. Banana na yo moko o se prendre d'abord en charge yo moko. O ye banana ko se comporter yo moko nde o mona siko bat bakoya ko respecter yo. En tout cas, c'était conseil du jour. En tout cas, on doit évoluer pour que tozala et otolingi tozala lobby
et puis évolution ango il faut to luka to se faire respecter d'abord biso moko na ba dire na biso po bat ba ya ko respecter biso lobi yo moko na no lakisa ki bomoto no o se respecter na maloba na yo même ta voix ta façon de parler façon ya ko solo na baninga façon ya ko solo na batu le modèle nous se comporter et kotinda ke batu ba respecter yo et puis pour avancer o kasa te ke o vanda wana ozo prier nde ko avancer te nzamba si apesi yo maboko makolo mutu o intelligence ya tiaka mkuna na kati no pamba te pour que e fonctionner pour que o avancer o yebi ke soki na beti a boye na b e ko pesanga a b e ko pesanga a b mais soki ozo la ko ozo prier ka nzamba se langa boye puis o croiser maboko eloko moko ko sale matin. Alors nous devons vraiment faire attention, il faut tout avancer. Il faut tout luka, tout avancer, tout faire quelque chose na bon na biso pour to koma place to lingi to koma. Parce que na ko fanda kana ba injiro to fandeli na YouTube o ya fingi o ya zongisi o ya fingi bato bazo commenter o sali e kende na eboe mata na eboe et ko faire avancer yote na yo muto zo finga. Ça ne te fera pas avancer. Na muto na zo commenter ko faire avancer binoti. Alors on doit chercher à faire quelque chose o ko faire avancer yo. Par rapport à milieu au vandi, t'as là dans le milieu au vandi, aux vraiment na poto. Aujourd'hui, je me suis en train de me concentrer nazo lobby la bateau au bazar na poto et puis bazar na katia média. T'as là qu'à milieu place au vandi. Quand t'as là na YouTube ya mendel toza na ba wifi na bandako. Est-ce que ba se comporter quand ndenge aux autres se comporter? Parce que muto varia ka par rapport ya milieu à vandi. Biso to ba engine na biso ya Congo wana to ye na ngoti na poto to continue ka ko finga na. Et ko niye mutu nyoso azane loko te azanani akokyo sala nini yo ko tika vina yo sala na essayer d'avancer sala ba formation na yo essayer d'avancer oko se retrouver place au lingi ozala ke ko fande la ko saboter baninga ko finga baninga ko sala ba commentaire zanga ti lebo koma ba commentaire na bozo kan sande nini ozo se salir pe yo moko yo mutu okomi commentaire ata soki okomi yango na faux compte mais na kati na yo parce que conscience ba ko saka ngote oza ko se détruit déjà yo moko lero fingi mutu ozo se détruit yo moko déjà so boye bakango ozo se détruit yo moko parce que njiro ne uti na kati no se ke etikali grave pe na kati ya mutu na yo obano koma ka mutu moko boye oza na avenir te oza na ba raisonnement moko te okoma ko fandela ka ko finga batu il faut qu'on réfléchisse il faut qu'on luka ko avancer et comme ma biso trop loin. Parce que ça, c'est ceux qui m'ont dit que yo qui tambola tete, osa responsable à vie na yo, essaye d'avancer, essaye de faire quelque chose. Léo naza awa lobby fo naza la wapi. C'est ce qui est très très important na gbo moya mutu, très important. Et ça vraiment très important. Léo naza awa lobby naza la wapi. Mais to dans mozo tourner kaka en roba ebi yo kana ko finga wana. Ça fait 4 5 ans na internet musa no zala ka ko finga ba ebi yango. Ozo avancer te na bato ba commenter na ba ebisaka yo kende boye kende na mema bango bongo kende na bango musika bato na pe batika la peka na place wana de na yo na bato bazo commenter bozo avancer te il faut tout avancer na vie bon mon tremble là comme président de la République azala qui conseiller il y a un noir conseiller financier un noir aujourd'hui à sa président de la République pourquoi parce que il avait cette volonté d'avancer d'aller loin. So ki omoko ozo raisonner makambo ozo réfléchir makambo ko kende musika te mutako sala mona place na ote parce que na internet ezaka tozo tourna kaka en rowana bato na mona ki ya depuis 2017 so ki 16 bazaka kawana bazo tourner ka roba fanda ka balakisa ba congélateur tondi basoso ba ofanda bazo lakisa bazo lia fufu na soso franchement et parfois moi je me demande on doit avancer il faut to lakisa bana quand même toza maturité to komi musika tozo kende quelque part. Au sali vidéo moko zo lakisa ke projet nangeza bonaza place bonazo kende bonazo sala boy. C'est bon, mais zo lakisa fufu zo lia fufu franchement quelle bassesse. Et ça bassesse c'est moko to sala kana communauté na biso parfois ça me dépasse. Et ça batunyo sote bande ko nanga bolimbisanga. Moi je suis en train de parler des bateaux baza concernés. Peut-être qu'on soit ko aider mutu moko boy à changer babilo kwa zo sala. On doit avancer, on doit aller très loin. On doit avancer na vie. On doit avancer parce que comme à lobby au bandi ko regretter comme bête maso na sala ki bo na internet na sala ki bo na internet mais okenda esikate parce que ozala ki na ba vision te il faut qu'on na vision na zo kende wapi na lingina sala nini na sina komi koni batu ba ebinga je peux faire maintenant quoi pour na avenir nanga pour na futur nangai pour bato na komi na bango wana baza déjà une richesse c'est que eloko so no koti asoki na tie produit anga moko na internet bako tala ngo bako cliquer ba mtusu bako benga nga bako somba ba idée bongo ba rouge à lèvres ba jeune fille ba sala kango oza déjà connu oza na bateau balanda kayo chercher à faire quelque chose ba biloko wana zakaka il faut pesa mbongo po ba sala lo yango ba sala loko na kombo na yo opesi lakisi bango bateau oza na bango déjà lokola ba follow you
bato balandaka yo olakisi société wana basali eloko batie ata kombo na yo ozolekisa yango Kim Kardashian bazokoma ba milliardaire pourquoi parce que bakendaka na société ya minene oyo fabrikaka ba rouge à lèvres ba biloko ba rouge à lèvres ba vernis ok olakisi kaka bato balandaka yo olakisi kaka ba abonné bato bazalaka sima na yo bakopesa o marque moko batie bambi kaka chez kombo na yo okomozo ba pourcentage ne lokwana ozo sa elango publicité ozo lekisango les filles avançons okomo lekise loko omona pesa muto azana na 50 000 abonnés mais omona azotia ba vidéo ya kofingana papa mama na ngai na ba 50 000 abonnés wana ba société minene za na poto ba fabrika ka ba biloko na bango oke oyoka na bango za na tamsu 2% na yo ya biloko wana ozo tekela bango okomo lekisango na communauté ozo expliquer ba bienfait eloko wana tu gagnes quelque chose. Donc, au fond de ma finger tête, on tourne en rond, mes amis. Tout ça tourne en rond, on doit avancer. On doit avancer. Merci beaucoup, Bande Konanga, Ezaki conseil du jour, ou le dimanche. Zambalo la bate la bino moko na moko. Bye.